Amfumu lengi. Betu tu yanga leri keri ka community selamba. Batuge ni fumu ino keri kushe. Papa uki. Sarisa bana. Waya luamu mudila kena. Amo. YouTube, Metro Makengo, télévision na Suisse. Ozorudu wangu mimbot. Imatea tremana mambot. Landa YouTube, télévision. Salon Flori. Mama moimwende. Mama mwende kuna yuyufuna. Roger, mwana Aya kimakanda boyigoyila. Ungeri kimakanda boyigoyila. Non, qui m'était? Nani Ashiba Saula. Asiba Saula soko tro. Yacha sana kasabudu banguna nani oyo. Shama Mundayo. Ebi Shama Mundayo. Papa. Azao. Tokutala bango. Bayaki. Na yoki kibaza atokitala bango. Mais papa nga asunga. Nini? Libale kufiti. Libale kufi libana basala ka mariage kufi la kabongo. Problème ni. Papa nalembi na ngai, nalembi papa. Nalembi na ngai. Mwana tala. Libana babombela ka boyite. Okangi biloko yo mukuke. Nakangi te mubali nde famille misala yo. Bazela ka mubali abwaki libanda yo kamati. Et puis boku kende tu vwande wana. Yo yemba mukotela kotela. Wana uto lo talibanda yele na kata ndako wana nini ndeni. Mwasa za kuna ya kata ndako. Dala. Kamata biloko chaku nanga lobi na kukende na kusolula na yuza kuzonga. Ngali na kukendela hivi. Chabla uzonga na atina fana. Okuzonga bongo ndako yo kusopisa ngana quartier. Yo no yoka sobi ngane na yoka sobi. Ngane na yoka soni. Oh, ngane mbabala nga una yoki sote na so yo kelanga so na ndeni. O pene na omone za banini ona za kumono. O za banini siko bataki te oyo. Na moni ozana bataki ya nyota. Utika libanda no pala mwasi mubanda. Papa mwasi azana ndako, soza yi azakata libanda, ça se comprend, mais azana kati ya ndako na ngai. Siko na manova na ndenge nini? Ata yemo papa, oline yoka na kufi osepelo bien ndeli. Pona kufa te ona zongi na yena kovanda. Iza bataki. Bataki. Ya. Ngalo bila kuzala. Ya msel. Kasi koto c'est attends moi 20 minutes comme ça là qui. Papa. Hey, wana sasa ni nani kuzula kuzuna dona. Dan. Lazima ile kuna mwana mmoja yeye baba msingi wana. Mama sio wapi. Oya pembe wana tika saka batika na wani. Au lumbo. Ah! Lebo. Chula. Okay. Wana copine nanga. Camarade nanga tokola na ye. Tena ile video butika batika nzoto. Camarade nanga tokola na ye. Non, papa vandi nanga na ndako. Nanga relax, nanga nanga. Isenga isiabubu kilo tukani. Koni umchwa biwo. Ngale kutambola ngati. Na yao kenda Blanchard Kilombo boss le boss. Atile ngamo $20. Kana kenda ukabatamu. Tako makula kwa tuko sasa $20. Musika bo kozwa 20. Nite isaki desa. 200. Isaki desa mais. Muna zero te. Ne mona zero te, mona zero kuna na chance. Pero pa kuta ni zero te la zero no mususu zawa. Isaki desa. Ba kwa ngobe. Ana kuma pena tena victor wana ningi babenderinga.
babetini Baibio. bayibi bongo nyonso okei na portemone bakoto libongo na poche nayebi te soki ndenge nini no tala na poche boye oh mon dieu bali Mais kolela poche yango pesa ya kobima libanda. kasi bai babendela jango yo na bino otika ngo kaka boye soki na Ah mais non, côte ça mon papa. no ezala boye mpona nostalgie Côte ça. olati ve c'est-à-dire papa kota okei mama soseli motema nalobete nalekapa ya mwana OK, ça va. On a opéso quelque chose. Mais ça le bébé na ngai na yo. omaisha bota nga non Oh papa. tosola na papa nga na longola te asala eloko moko te papa nga na longola pembeni nde ya mai ya kalamu nalekaka te nalekaka te bana balelaka ya mosu na bandoto mpo ozolala boye chéri tika tosola na biso osala eloko te osala eloko longola kasi kuna bumba Voilà, papa. bandoto olali bozokaba bebe bazolela mama inge nakomi napusa na bota pe lokola nakomi na mobali na ngai sio boye nabota eza mobali nenga nabotela te ya papa nakebota te na kishasa te nabotaka na kishasa te ata na province po biso bato ba Congo te nga na province te na France na France na Paris et papa nga so nazwi kazi mi 3 semaines pa naki France naki bota papa nga naki naka 3 semaines naki bota na France na France ouais na Paris ba docteur na bakufa ai basana bango menga na kokati basimba nga na kobota yango eloko na banda koboyela mama Olive Lembe Kabila kutu mwasi ya ancien président ya mboka oyo abuta wana Kinshasa mama mais wana yeba docteur bautaki banda ah non c'est pas docteur na biso mama oui bana biso makambo papa écoutez maman Olive Lembe Kabila soka botaki awa elingai kolakisa patriotisme na ye ndenge nini alingaka patrie vous êtes congolaise c'est ça bon vous êtes congolaise non c'est pas un problème biso papa nga na congolais 100% nga papa na nga za belge na 50-50 oui nga papa na nga za belge na 50 na biso otika ngo abotela te na oya nango nde awa chérie mon amour mon bébé d'amour d'accord papa nazwa bien nini Castel. Attends, turbo. Allez-y. Ok, d'accord. Ok. Allez. J'arrive, chérie. Je t'aime, chérie. Merci. Oui, papa. Vraiment. Asalini. Même pas les hontes. Asalini, papa. Ma question au yo tournier. La question au yo tournier. Est-ce que ça normal? Mais moi, si faut le laisser, mais toi, à bout parce que ouais, c'est là qu'il y a bout de côté. Mais yo te mutoko tourner ma question là, papa. Quand les autres sont salut nos papa. De vous appeler après. Si vous voulez le monde passer à Nzambe va côté pour la séance à prière. Vous allez tourner. Déjà on a passé tout ça les programmes na bango. Donc tout va na mercredi, jeudi, vendredi. Donc il y a la prière pour de délivrance parce que Nzambe fait si pour la famille au papa. Amen. Famille le biso est bien été tant tout ça. Kanga muna ko. Et pour tout les candidats. Oh zanda kuna. Ati mekwa kicha. Oh zanda kuna yo. Yenda kwa papa na. Tangu yo zalaka na libala na yo. Omona nga na yaka na balua na ndako libala no ke no machuni. Utika nga na ngalo banano. Na yaka na balua na ndako libala no ke lelo barsa bonga mana mobali na yo na jana batiki kudi ya Congo. Tuzo sala ba prière na kati ndako. Et puis biso na bino tout ça ba religion mon côté. Même Bible yango moko ezoloba. Biso na bino sito kawana orange, c'est biblique.
Pourquoi ozolibozala manipule ti na niveau oyo basosa mwasi kitoko okoki bandokende koteka nzoto te na baeglise mpona oluka solution moko lokola libala erataki babengani yo paster moko akende kosakana yo kaka boye epuis bandi okoti na eglise ona omona nanga mpe changement te okende eglise na biloko ya mikuse owume na eglise kaka na biloko ya mikuse mwasi pena atami molungu liboso ya nzambe kimbe na nzambe eza ya nini papa nayebi te nzambe asala oni rectifie no mwa moke papa parce que anoke jour omonanga na oke église nalati roba boye nake nango église nakokosa yango te nabomba toujours nzoto na nga nafandi na ndako ofandi boso ya tata okontrole nino te bosuku na bato ya libanda papa botango moni nalati sikise omona makambo mosusu nalati sikise omoni ngana ndenge nalobaka boye papa tata mwasi tobana bapriere mercredi soki okosambela oya awa mpo na nga eza religion moko te biso eza religion kitendi bino boza soki religion nini wana concordance religionnelle na pas dedans papa nzambe otouche motema no okita nzambe yo otalanga nzambe yo yebi nzambe yo nakitoti nao mwambali tobendota bandolela benzamba bomikamanga kati ye ezalaki tata ya toliwa bandolela baozolela ni azolela omasa alela po nzamba bomikamapinga nzambe abinzambe ezalaki na titoki balese na titoki ezalaki mpenza yo nazala te losambo na ndako mais tata mwasi oza ndeko papa na nga lopango eza ya papa na nga donc seke nga na epui na lopango toa baheritiere naza na droit ya osombela quand je vais basala nzambe soki baye korendre nga visite baoye selon emploi du temps na nga tamoso opesanga nini na nsima tamosi na oyoka yo nolanda je suis très attentif na maloba na bino et puis maintenant je vous comprends nakoma comprendre nyonso eza libandeli na suka les ténèbres ne régneront pas toujours papa tokomi na étape ya délivrance papa nalobi tokoli toujours na yo ekoko bimiso mpe ndoki démon arrête-toi au nom de Jésus tata mwasi prière boko yango nayeli bino bamakambo ya kati awa tika nalinga avio bedobe te nalinga avio bedobe te kokoma kuna te bautilisaka mot wana c'est un mot français on utilise pendant que il y a un problème là tu peux employer olingela yango te pourquoi yo chrétien vele badobe olinga yango te pourquoi yo chrétien bokaboli ekoti na bar wana na bar wana oyo tokenda kuna banoteka biere na action babara ba action ela eva telefona na mosusu nga kutata na bina pemisa yo linga opemisa te yo molinga shekeshekona sani otika ndeni kandi okamwa elengi bongo zigudubi okamwa elengi sheri okesa epana mais ça c'est quoi? Quoi? Non. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Selfie. Depuis quand? Je ne veux pas. Depuis quand? Mayaka. Oui.
Entrez. Oh. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour. Tu cherches? Non. C'est qui? Un gars m'a épié. Ah, d'accord. Oui, papa. Il y a un problème? Kilo. Ça les gars des sols. Il y a qui pour tout seul. Oui, il n'y a pas de problème là-bas, papa. Sonia. Il y a qui pour na makambo ya moi si nous avons pas nanga. Yango na ya qui tout. Non, papa. Rectificatif. Aza so moi sinangati. De lors akangaki biloko na ya bimi na ndako nanga aza moi sinangati. Botikanga à l'aise na madame nanga. Donc naza à l'aise na madame nanga, botika biso à l'aise. Donc à ça la vie naie, je fais ma vie. Je crois réponse à madame la professeure. Oh, papa Naza. Et s'il était? Ok déjà. Je suis venu à toi. Non, tu as lobby na répondre yo ici. C'est fini, non? Moi, mukolo. Maman, na kukufinga makamba soni. Oza mukolo. Oh, papa. Mwana mukolo na gaboite. Papa, Ngani ne faites pas makamba ça. kuma na mie. Sezi. Sergi. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Yoka kalisango mwasi moka bimaki na victoire ya kufa. O mwasi moka bimaki na kingabo akufa. Kasi mwana na ondeti. Mwana na bima quelque part. Bataki na ngai te. Sokoza muta bataki na ngai te. Papa. Soki pena ndaki muta bataki mais ero se retrouver na balabala. Papa. Bwa kyoka momo se trouver puna punzela. Écoutez. Nayebi ndaku na bango, nayebi ye malamu, nayebi ye bien, nayebi binaye. Donc le reste, bossa naïsa ou. Ufungula la Bible. Oui bien incarnation. Oyebi kaba mami wa taba papa, moyi. Tu nous déranges. Oza mwana nanga ko kutiko na pema mami wa tate. Obota kai na maternité ni. Oza mwana nanga? Mama. Babukila ba Sezi. Oza aposa nini? Oyebi saka yeke nga. Oza na posa nini kasi? Oza na posa nini? Posa mwana nanga zonga nanga. Pour les meilleurs, pour les pires, na changé nzela. Mutawali la kabezi mukolo wangu yote. Na changé nzela. Oya bando kuvia tu la mwana nanga muno kutangu pasteur aluvio. Yote nakutani na oya leki. Pierre Malongo, Pierre Malongo nangai Pierre Malongo. Architecte nangai Pierre Matolongo. Tu veux quoi? Il faut mon nom makambo amuna kina. Longula, longula. Oh, tata nzambi mzai bebe, tata nzambi, tata. Oh, nzai bebe. Mon. Nakeyi. Tata nzambi. Nakeyi. Oh. Amen. 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 Déjà, journal liboso oyo tobanda prière na lisungi ya Nzambe ya molimo mosantu tokosala yango pendant 3 jours. Amen. Tokosala yango pendant 3 jours. Amen. Amen. Et na 3e jour wana toyebi ke Nzambe aza na ba surprise wa bombeli biso. Amen. 3e jour ezalaki mokolo oyo bakotala tombo ezalaki vide. Topela paki tozondima ke tant osilisa losambo oyo esika nyonso bakangaki même libala sere na biso Barcelone. Amen. Esika nyonso bakangaki même vie na bango ya famille na bango osala nini ekobima. Amen. Esika nyonso bakangaki même vie ya libota oyo mobimba Nzambe afungola. Amen. Sabu komema biso na distraction te nalingi tant tobanda priere osala babiloko oyo osalaka te. Nde mwana distraction ayebi yango te.
Non. Makambo tosala, eza makambo moto te. Eza makambo molimo. Alors faut la concentrer. Papa. Maintenant on peut faire tout ça. Ah, le problème c'est papa. D'accord, c'est bon. Ça peut déjà Non, ensemble ya bouille. Bon, papa, tu comprends quoi la bichou hein? Flamingo. Bonjour à maman na bino. Lopango to na somba kango. Tonda ko to na toro. Église tselanga combien? Nzambe na bino atindilanga combien de ciment oyo uta na lola. Shut up. Shut up. Njote fonga lokwa mapangwa ya mitendi kuna. Puis il a passé dans d'autres cas le corps m'a pas pendant le molar. Ça c'est un pasteur. C'est mon ring à ça. Ah, tata tika biso. Yo leki biso. Mono ichezwa di bale ndenge beba you leki biso no suya. Yo mona lokola biso. Boni buyiko. Maman bon respecter basala nza. Eh, na pas de le biso. Boni. Bon, le biso tu as qui peut ensemble là. En tout cas, on a combien ma ça. Bobima. Bana makango. Mama bokana ni bonyale le bana na peso flani boko zango te. Bosinga makona bino bobima. Awa te lo pango za ya. Okay. Ebino zo mona. Ozaki kulu na uchi kubongo na kala mingi pupa package na kala. Obongo nani wa? Obongo nani wa? Package na mai kikuna. Yo, ala tumbani. Bada tumbangula kapena. Na zwi moto wada. Na zwi fire. Wale nisa kutumbi mona kata mpango. Bada kubisa. Nakomba na Yesu. Nazi moto batutumbela. Yo, yaka. Na bandali na terrasse kuta. Bitika batumba soso. Fire. Sindenya moto. Fire. Esimbi Omo l'église, bazana koka, basali koka sali 15 ans l'église. Abikate. Oya Yesu kanda hotelema. Ndeba eba ngada koka ngada tabada. Oza indicateur. Yo luka yo sana nini? Inatima kuna lupango. Lubanzambo na sambela. Ya tika kwa koti yete. Sambenga na sambela. Azana bomo. Mikoloko ya awa. Papa. Wala saka boye loko chepe na nzambe na bino boye. Tika kwa Yo, no sube la bino. Bino. Baba sabana yo bando lukelo na nzamba ngo omona amwini papa yebisa ngozala ndoki bimana subela papa bimisa subela ali ngamona bimisa ngosubela nga no kali wongo babo kam yo wele ngabude soki bone kindoki bokufa lo sambo le kosimba bina hata tamo sibo rampe awa pastor ana nguye Jambe na malonga ya sana. O église. Bata na église bata na église. Nganzambe na lobi na bino. Nganzambe ya kuina yebiti bino. Botika makambo botosala. Yanga pyako ningina komito mukute ni tomba. Jésus va Satan répondre. Jésus va Satan répondre. Jambe ozo kosa. Jambe ozo kosa. Yo, no, sube. Kwaka no. Yeah.
yango ala responsable lelo nayebisaki oke fo tovandisa ye nzungu nde makambo nzungu nde makambo tokomultiplie leso mama tomultiplie ekoma ke nyonso naoloba nde ya koyoka donc ope balobake mwa mobali wana koma kizengi mwasi na ye aseye na mwasi nyonso mama koma pena nde kizengi na nga atanga mpe naza te soki oyo olobikoma bitanga soi akoma mpenza kizengi ya bitanga soi oyo bizengi yango eza diferent mosusu kizengi azoyeba makambo me ye oyo ya bitanga soi ya koyeba te eloko moko te nzungu nde makambo mama nazomultiplie kala te mwana po ngai yo nde po aa na maboko na biso biso nde toza na ye nde tosimbi ye boye fo tolamba ye kitoko tomatala mama na ngai yo kobanga te ngai naza kalela vandia naobima te lopango kala te po onga nazosala akotuna yo napesongo lopango boni akotuna songo lopango boni donc place ya bomba mpenza bozwi na ye akende kokondola yango abimisi na oyo nazosala wi apres siko mama nanga avanda siko yango ende wana mama nanga areni ava yango ende yo bakoko na ngai tika te boza malamu bolakisanga biloko ya kitoko oyo esalaka moto azala nzungu nde makambo mama asuki nde wana kotunanga bango te omoni so otuninga bango ezali mpona lota ndoto mabe ya wena na ngai nga yaya ya bayaya owena nga nzungu ye nasa neti afungolelo misu akokoka te neti ye nde aza na kodomine yo wana eza libondo te eza libondo siko mama makambo ya famille na bino mpe na comprendre yango te ere moko eza siko eloko nini yango wana oyo bino bowelelaka yango parceke eza libondo oyo nga na olinga te na perdre yo bakokanga te na nyonso naolinga nde te na perdre yo eza libondo mpona kolia bango mpenza kaboye na kati bango nalambi bango natie bango mpenza natie bango ai kitoko ladono azanga mama akoma orphelin na kovivre te tala eza libondo ya famille nga naza yaya nazalaki miso makasi te parce nakoli mingi na mboka te me nabotama na mboka siko matsoni ye lokola bandi mingi na mboka botami na mboka koli na mboka baza kolakisa ezalaka boye ayebi bokoko ebele matsoni wana me nga nasipaka yango epa nanga kolonga nga te balakisa ye mingi epe aza mpendo aboye aza nango mpo ayebi ebele me soki akanisa nga soki lelo nakufi ya kozwa nzungu wana kosi soki nga lelo nakufi naza so na mokili te nzungu wana moto kozwa Ladona Lado, tu traînes bébé. Hein? Ok. Chou. Ça va? Nga na ma tête. Alors, Lelo? Ngulu wana ça qui joue wana ezaki tellement vrai donc so ko sala ngo plan répété. Ah bon? Ça bien. Et ça bien pensa et ça bien. Mais lelo j'ai tourné. Ngulu na mbate? Lelo tourné. Yo problème lelo. Ngulu na site on explique ka otuna ngo bi osala on ndeni ni explique ka dit on liet. Ezali tu wana. Lelo tourné. Tonga. Ah ouais, au matin, et madame Koni. Ici balai kana. Na check on a programme. Na calendrier na check. Tiko ça va jiko. Baji par rapport à quoi? Tiko ça va jiko na mauvais goût wana. Depuis on a déjà blague neti na nini? Ki na sala on neti ji. Te blague olingo banda wana ngana lamba. Mais on lamba lelo. Obimati. Sala ngulu wana o. Obimati on lamba ngulu lelo Serge. Et oh, oza sérieuse? Oui. Obimati on lamba ngulu lelo. Wana posa na honte. On lamba ngulu lelo to lia ngulu lelo. Toko lia ngulu lelo. On lamba ngulu lelo. Obima pete. Serge. Attends, si vous avez un moisi morobo avant na ndako comme rideau, on a un rideau te. Si vous avez un moisi morobo bandako tika ina ndako. Nebino mibali ya lelo to mibali ya Kishasa. Omo atatu na moisi na ndako, moisi na osa nyonso, yimto skwa basani, yimto skwa bilamba, yimto bongisa ndako. Yimto okipe bana. So kana moisi na ndako, bana otike rideau. Ngai te.
nga na la dona na sala mambo wana te olambi lelo nga alambi lobi usa tokaboli intimate olambi lundi ti samedi nga mpe nazwi lundi ti samedi dimanche repo ya oliza te toliani ka biso mibale ozala nde boye ndeni mpona mona ocomprendre te olingoke Serge tika bajeu wana nasalaka bajeu okanga te oka te okasangonanga te okasangonanga te okasango te ata aveni to na quartier na kola obanda oya te oka te nabeta garçon moka pou epanza na ye ebisa mai ya vert rouge bacouleur nyonso mosu kote mosu neti mwa miliki akota hôpital naobeta oneto naobeto sévèrement wana kosaka nanga te ngai soki olamba te nalinga mpe mibali babetaka basi tosisa nkali topanza biloko nyonso ya ndako soki olamba te vanda obima pe te obima te Serge obima te Serge obima te obima te tovana biso koforceno te kosakana te lukele mosusu apa Serge tala naobeto mabe na yetu naobeto mabe na yetu naobeta o mpenza mpona badroit nanga naobeta o mpenza mpona badroit nanga olingo obetanga mpona badroit nanga yo olingo obetanga mpona badroit nanga naobeta o kosaka nanga Serge wa mobali mabe naobeta o na yetu Serge wa mobali mabe makasi wana compréhension te o mobali mabe mibali mosusu bazalaka boni bayebisi ye ka boye mamo asali obobonviaka poto mobali na poto alamba ye mokake mosala ye palandi mwasi na ye pakende mosala ye pakuti mobali na lamba aservi ye pala asisi bazwi basalaki nango asokoli bwanviaka poto bacritère eza kuna baokokango te Serge okepai te kani na émission obeta ngo ebandi neti depuis journée Serge tika bajeko Les gens vraiment pour ça la bien. Bible lui maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Tokoki ko sakana partout sauf na musala nzambe. Parce que secret ya bénédiction na musala nzambe. Soki osalango malamu te bongo la rappel comme malédiction. Bible zoloba na Deutéronome 28:1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la sécurité. Amen. La sécurité. Bon, si tu n'obéis pas, voici la malédiction qui aura ton partage. Tu sais bien, on a l'histoire de Jonas. Pendant qu'il s'en bat, il y a 15 ans. Bon, papa, quand la vie a bandé milelo, des bateaux touchés, bango mingi. Batibi bana poso ensemble là. Mais des bateaux longs là, bateaux na pele na zambe. Yo amone ngangi na senga na yo, na 2 journées mo ya jeunesse. 2 jours mo ya jeunesse parce que jeunesse elle les a sous bien dit. Omoni bateau belé ba komi ko filmer, ba komi ko bela bomber. Alors dia ba komi ko baby sa jeunesse. Alors jeunesse ya lelo, bango nde ba côté la bango lobby. Yo moni ngaki na o mena senga na yo. On peut s'organiser 2 journées jeune et thème ezali jeunesse face l'apostasie parce que nzamba na posa bilenge ba ye pa na nzamba et tant tout monde na bango bana ba via ba kwiti so déranger nzamba alors biso bateke basaya na nzambe et mission na biso ezali ki ba tona ba bongo la mitema parce que ceux qui mutu moko bongo le motema bibe le bi feti munene kozala et pa na nzambe yango wana likaniseza mabete. Mais mon frère Rema, il faut comprendre que Nzambe basungara été. Yes. Toko selo au mot to aider Nzambe parce que Nzamba na faillite. Nzamba za na faillite. Si et seulement si ils ont volonté en Nzambe. Pourquoi pas que ça la pendant que sunga ba jeune et ko kotisa bango na penser en Nzambe. Mais ceux qui ont la peau na gloire ya bato en tout cas wana nazali alors ya mwana na osenga na yo to bondela Nzambe a orienté biso
ce qui est dans la volonté. Mais en attendant, et là qu'on a déploré dans l'ingi, ordre kota na kwenye so ya musala nzambe. Ils ont battu monsieur baza musika, mais ba penser na église. Des fois nous, autres à présent, on négligé. Alors négligence soit nande yango lunga na olingati. Maman Pascaline, forme de la foi. Abenga lobi, ayisinga lobi papa na prometa ki ba maman église na osomela bango ba maputa bango nyonso pona ko célébrer fête ba maman. Ikotali sa bango fête wana za fête ali puta te. Mais ali ko conscientiser bana basi. Kotali sa bango que même Bible lobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça dit moi sinon ça y est ba kiaza bonheur ici kaza. Alors bonheur wana eza grâce aux nzamba tsakasi na bango. Il faut ebima batu ba bénéficier na moi. C'est alors que c'est là papa. C'est alors quand vous avez une bonne femme. Parce que beaucoup de gens tant le 8 mars qu'on fait tango bakanisa il faut la talamba sika. Non, il faut qu'on influencer milieu siko ba na kati ya société na ndako na lopango na veni ba mona keno te. Oyo c'est vraiment une bonne femme. Femme oazana ba valeur oyo aibi ko éduquer même bato maïde lobby éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Voilà pourquoi tout le monde tout tient discipline ordre na musala ya nzambe. De sika la ozo kamba papa rema alingi meme na bango message. Tout le monde excellence na musala nzambe. Lelo batuni ba comme si musala nzambe ndie musala mo ya facilité au côté obino sali non. Eza musala ya ordre parce que nzamba désordre ti asa nzambe ya ordre. Voilà un peu pensé na la kinango. Nzamba lola apambola yo. Merci. Non, dans la nabeta c'était pour nous bien les appels très important. Les appels très important. Maman Nyota et maman Safi pardon. Le roi d'aller maman pasteur et elle s'appelle maman présidente ya maman. Il faut que PCP sur le message joint. Rappelle na s'organiser ba jeune et tout ça l'appelle musala nzambe. Vraiment na commission. Merci papa. Merci tout bon de là. Merci. Nzamba lola tozongisi lokumu epa na yo bilobi la ndenge ozomona nga boye naza kebeleke te omoni mwana oyo nabotango na yo te aza na tata na oyo nabotela ye koma yoko kozwa mwana omemie na ndako na yo osala te eloko moko te mwana leta epuis mwana nga so azotinda yo osala likambo ozoboya ozotia minene okoboyela mitinda mpo ani so alobi nolamba oboyi oyo akotinda osalaka te yo kasi oyo bavandi na poto na mibali na bango mibali balambaka basalaka tu sikoyo eloko nekeseni na basi ya poto na basi oyo baza na kishasa yango na ye naye kozwa mwana nga lingaka buzobe sote nga soki moto te nga buzobe vandaka na tiango bo yango nde mama biloko nini ya yo ezali ya poto zonzela tokende bilamba befo afuta yo mikolo oyo osali na ndako na yo $3000 so ekite awa te tozwi biloko nyonso eza na ndako tokende okotika te papa pesanga $3000 na mikolo osalisi mwana nga na ndako adedommage odedommage ye nazwa nzela kenda mwana nga nana makambo koloba te na suki wana tala mwana badesina boye panza bien dessin bo mobali moko asaka na papa nazozela parole na yo nazwa nzela na kende merci parce que oye so ozozwala do na lokwa mwana ozwanga mpe lokwa mwana naboyi kosala mosala oyo lado nalobi te naboyi kosala babesoin na ye te mama mais dis-moi à comprendre nga soki eza na aire ifo nakende mosala nakende mosala namoka 5 soki kolambela ye na olamba ata soki nazongi mais ce n'est pas que nakomi aire akokende mosala elle m'oblige nalamba mama là eza inconcevable pesa mboka tokende ko eza inconcevable ole tovanda bona bana kodisida kwa koloba mingi donc mama ngai ifo navanda na ndako nake mosala te mpona lambela la dona so balongoli nga na mosala est-ce que ye akolinga nga soki balongoli nga mosala okata mpe pongi
azolaba madeso lamuki nde 3 heures otie madeso na moto te 6 heures ekobela te ube otokisi wana yango madeso nini ya basoda ezalaki esu te madeso yango papa loba liloba moko nga nakele mpo namoni nazolekisa lere mundele naka boye ok nandimi kopesa bino quelque chose yani quelque chose na 3000 dollars nandimi na ya kosala quelque chose na famille obala naboyi na perdre kosala eloko ozosala ngo lombi to lelo to mokoni mama kosala eloko ezodépendre nanga nakoya nango lobi to nsima lobi bonga nakenda na mwana soki oye kosala eloko bongo nde ye azongi oyo koyoko miokola mwana oyokotamaka mamama te ye ngai nga moto na boti bongo nde eza bongo na nga décision ya mama yo mposo ndima oui nga mama na ye okoka na otema na oloba nioka na ngai okoka te nioka na ngai nguma na ngai yo likanga na se sacrifiaka kosacrifie kosalama makambo makasi makasi yo kasi nakomelaki niokayebi ndeni pourkui na obenga ye nioka yebi bosaba papa nazokende zwa biloko tokende soki alia kobala yo nde ozongi mama naobi na oya kobala eti papa donc ozomosa niongo nano tobongisa na ye awa ensemble mama tobongisi na ye awa ensemble bongo na ye kobala eti okobeli pana wenze obedekila nio na niongo mamatecomprendre mais lokola alobi totika no tosola naye comme ça na puka na obenga mpona mpe toswit ladokobenga na pokwa kobenga na buzoba te na obenga na buzoba te mama so eza buzoba kutu vomi na bengo te nakanga biloko nanga na ya merci papa pesanga transport nake so bongo na ya na ngai bongo akopesa mama nanga $100 te pesa ye 10 pesa eka nyonso nayebi mbongo zai nanga kushika merci papa bongisa malamu mpo aza mpe na famille na ye belgique obengisa moto aya ya kosala famille eza pete te tana yebisaka ye eza pete te papa nazwi transport lado naka ndenge toyokanimama na obenga so eza bongo te na ye kaka d'accord efo eye ya eso mpe epanzana epanzana Lado. 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 You lose it out. Ozelanga. Usanga boykwani ko? Ozelanga. Usanga boykwani. Ozelanga. Lose it out. Mais je t'avais dit. Normalement, c'est ça. Normalement. Ouais, la logique. Mais mon peuple, c'est un peu de qui nous ça va. Et à mon peuple, c'est qui nous ça va. Mais non, faut pas y mettre dans le camp. Il est temps de alors, la place que tu ça non ngai. Ok ça. Ça va Serge. Eh, pour que ça me fasse un loba mini. Na place na vendre na chambre. Pour me la c'est défoulé na bina bidana. Non c'est sanction na l'aise. Ok, zo liko non. Et coquille. Non, bah na question na ngana. Non, et moi t'es coquille. Et coquille. Arrête quand tu vas nous savoir mambo t'es coquille. Prends. Déjà des $100. Et coquille 140 je crois. 140 de ça t'es. Voilà, on doit les apprendre. 140. 1, 2, 3, 4, 5, 160. Il y a 160. Là, tu vas t'habiter. Parce que tu vas t'habiter. C'est qui est. Mais comme il vous voit. Oh, il est déjà bon. Et mon petit n'a pas bon. Puis il va nous comprendre. Là, mon moi si nous jouons de quoi nous mbana. Foutier.
asepeli so please eza te lokwa ndasala chaque jour eleka amfumu lengi betutu yangaleri keriga ku community selamba batuge ni mfumu ino keriga ushe papa uki sadisa bana bayalwa mu mudila kena amo YouTube Metro Makengo television na Suisse ozorudu kwankunga mimbot imatea trimana mambot landa YouTube television Salon Flori mama moyimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala maganda boyigoyela ungeri ki maganda boyigoyela yafisa lengi lengi aferose yagine